Bon, bandeko, nazongi libino suna journal lelo lobezaki butu, na c'est appelé ça message. Lelo message à lelo na osalaka nazo rectifier makamna lobaki ya olena loba Tambwe Mwamba, na lobaki François Mwamba. Tandis que François Mwamba azali conseiller à président. Donc na salaki erreur na kombo moko tellement vitesse koloba na lobeki kake na kasaka François Mwamba. Nzo zaki Tambwe Mwamba. Donc na cadre ceux qui présent azalaki te donc Tambwe Mwamba mutanga zo pouvoir parce que la constitution na biso lobby ceux qui présent au cas d'un incident président oyo soka zate muto remplacer à l'entendant poto qui na transition et kozala Tambwe Mwamba. Mais Tambwe Mwamba azana déjà na ba ambago ba pesa déjà aux États-Unis akokoya Europe te akoko États-Unis te. Et puis ninga zana bela kana mais tellement bosaki ba élection na bino bozoki bochaki est vice-président na zango zala Badi Banga. Qui est Badi Banga? Badi Banga zali mwana oyo azalaki epai na biso président azala vivant azokisa mutema président parce que na ondima ki premier ministre président boya ki yango. Donc na cadre wana Badi Banga yango sikoyo na obeta CT nazo rectifier na lobaki bien que Tambwe Mwamba te mais na lobaki François Mwamba mais eza Tambwe Mwamba nazo répéter zali Tambwe Mwamba. Donc na kati wana na sisi nazo loba suli kambuya ba musicien lobi nazaki agressé et pas ya un certain d'abord autant à Combo ngala ki na porter plainte oyebi magameleka ki lobby o agressé nga o lobby ke il faut bon aussi biso pour biso to bomi critique en mboka tandis que to no bunda pour na changement yango yé auto lukaki. Donc lokola yo wera atinyo mission pour bo lukara biso bo menaça biso na njela ba sportif nga za sportif lokola yo lobby ozala munduki outaki boloko ozonga boloko 10 ans yebara famille nanga baza awa soko salaire et vous habitez mal longue famille na longue famille boko kate biso za yebele yoki toza ebele na peso kaka mise en garde yebara na pese pas police ozana ville nanga komi soki le longa na vu problème mutali boso ba konsiza yo pe famille nanga e rolandela yo. Donc where son so tina ba bouledo ki na yo na bisa OK where son moi je blague pas, je dis bien moi je blague pas. Donc soko tina ba bouledo ki na po ba ya ba traquer ba combattant. Je te dis mec, je t'ai mis en garde, fais gaffe. Au commis déjà mutu a fati. Donc to sal bomoko, to zongane bomoko. Donc mutu na zolo ba oyebiye. Bozana projet bo bek ça concerne à décembre wa. Yango bo tindi bango po ba na triquer. Donc nanzela ba sportif. Donc il a lobby ka bongo. Le roi na lobby bongo nanga soko bo meki en tout cas le combat ça sera long et populaire et de la maison. Et des filles et des neveux et des cousines et de... Donc on va continuer comme ça. Ngas na pesi déjà oyanga laka na loba boyete. Sona comme loba boye donc c'est que c'est grave. Donc au toucher place on va toucher raté. Donc ngas au toucher ngai, on va toucher peuple. Nada boketu te. Boketu vine so ebani autaka mboka fodara bateau et ebani. Vous comprenez? Et puis azamu talolombo. Nasa lolombo te. Moi je travaille ici. Donc naza na kanda nazo loba kemwa na kanda. Nazo répéter where son. Ba bouledo ki na yo. Pekisa bango. So Robert a concert na dimanche et na décembre. Ça t'engage ka yo na peuple congolais. Ezanga te. Nga na kanga musique te. Nga basala nga pona kanga musique te. Yoki nga na robunda pour la changement que mboka tozali pour la réveil patriotique. Réveil patriotique so esimbi ton linga changement na alternance. Yango tozu changement na alternance e koti. Fayulu aza muto a uti na kata alternance. Yoki parce que aliaki mon Kabila. Katumbi a côté na kata alternance. Aliaki mon Kabila. Mais Félix a sana Kabila te. Donc il faut un peu de comparaison. Sur biso le lot d'autres chaque Félix Tota il a une sala, c'est pas divin. Oyo pakolanga buzoba, oyo lobalanga ba n'importe quoi. En tout cas, j'aime pas. Nazo répéter bien ouais en son kanga ba bouledo kina. Et puis na roloba, Babel, Odombo, Sali, Bo Zala Prudent. Ozala Prudent. Parce que na moni déjà commis ma baie. Et commis ma baie. Tous ont préparé la facha oya awa. Tous solane ta que biso ba combattre en France. Ndenge to sala ma solo. Aluka to solana ye po biso beto kena kisasa na. Nazaki victime pendant 5 ans. Mukande ya la gite. Nano apenga mbongo oya ya.
Yo muto a wera solo mensana nga lobby. Est-ce que pesa tambong? Donc fais gaffe. Na ebi yo muto lobby, na sa pesi kombo na yo, sirnon no ezali ba mbila. Lokola oti prison pendant 32 ans. Nazo zelo betanga masasi na kufa et puis famille na nga totala biso na bino. Ato sali 10 ans la prison so bimi. Moi na nga déjà na 14 ans. Tango bima comme na 24 ans. Na 24 ans, il va te voir. Et puis il va te voir avec ta famille aussi, tes enfants aussi. Donc, so lingna limbisao, ça la vidéo, c'est un pardon. Yebsa pe ouera benga, a c'est un pardon. So bon côté, le combat sera long et populaire. Merci.